ata bomi pe sibwa mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na tango ya milulu ya ba états généraux pona kosunga décriminalisation ya ba délit ya presse to botali bombeba ya etumbu mabe makoki kosalema na presse pe pona kopesa bonsomi ya ba média oyo emonani ezali ete bapanzi sango ba ekolo Congo démocratique na ba média bazali kaka na nse ya mbamba ya bayi politique na basusu mpe bopekisito ba acte ya sensi ya ndenge na ndenge pe bokangisami ya ndenge moko to mosusu. Lelo na Kinshasa na mokolo ya liberté mondiale ya presse panel ebongisamaki mpona kopamela motungisi ya bapanzi sango bazwaka. Mokolo malelo ezali mokolo monene po ya oyo bakobengaka na lopoto journée mondiale de la liberté de la presse. Oyebi ke awa tozali komibenga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala. Liberté ya presse elingi koloba moto na moto akoki koleka na ba media alobi oyo akanisi. Soki yo omoni ke oyo alobi ezali ya solo te, yo pe ozali na liberté ya koleka po loba oyo pe yo okanisi. Donc ezali mokolo monene pour la démocratie. Na milulu ya lelo to retenir que liberté ya presse est toujours, j'ai envie de dire, en danger parce que les journalistes selon classement n'ont tout comité na ba indice oyo kolakisa que ba presse ba journaliste ya Congo baza libre ya kosala mosala bon. Ekolo ya États-Unis na nzela ya USAID ezali kobunda mpona bonsomi ya bampanzi sango na ekolo Congo démocratique. Tolanda ambassadrice Lisi Tamline. Na kotalaka contexte local na RDC, mama na likambo, mikakatano ya sécurité oyo ba journaliste congolais bakutanaka na yango. Nazali na tina te ya kokundolisa bino ete bapanzi sango wana bakutanaka na makambo mokolo na mokolo. Pona bango pe mabota mabango. Pe ete bazali kobika, pe ete bazali kobika na likama ya arbitraire. Ils paient parfois de leur vie le dévouement à la découverte de la vérité. Na ngambo na bango, baimbula mataki balobi ete mingi esalemi na maye matali bonsomi ya bapanzi sango, kasi makambo masusu matikali. Tolanda Nicolas Lianza, momonisi elongi ya ministre ya communication. Mingi esalemi pona évolution ya liberté à presse na République démocratique du Congo. Ya solo mais o esalemi ezali fondation, kasi ebele pe etikali ya kosala. Na nzela ya ministère ya communication solo tosalaki ba états généraux ya communication et médias. États généraux esangisaki ba emanso basalaka na nzela ya bapanzi sango. Na sima na yango lisanga moka mokie esalemaki mpona kolanda bandingisa nyonso oyo états généraux asisaki kobimisa. Na sima na yango mobeko moko evotamaki na niveau ya parlement oyo ezali kolakisa liberté ya presse na mboka na biso. Mokolo mwa misato mwa sanza ya mitano mozali mpona kokundolisa baimbula matari na tina ya kosimba bondimi na bango na bonsomi ya bapanzi sango. Pe ezali mokolo ya kokanisa bato ya mayele na makambo matali bonsomi ya bapanzi sango pe bizaleli malamu ya mosala. Ezali pe mokolo ya bokundoli mpona bampanzi sango baye babungisaki bomoi na bango mpona koluka lisolo. Uto Kinshasa, André Ndambi mpona lolaka l'Amerika.